bien ce qui va pour yo. Lelo Toponi Concept Touch TV, la chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événement politico, social, Yambo Cannabiso, culturel, Yambo Cannabiso, beau s'abonner très massivement na Concept Touch TV. Concept Touch TV et ultimo Sika et ye bambani bi biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon na biso ba oyo. Concept Touch TV to poni. Maman na yoko sa nga bongo kwani Ange kamba di mankanga dia isani mama olingo ndela bilo ngana boya kana pina yango Ange soki problème ezali yebisa mama na yo solution komona Comment va ce problème c'est le problème ça c'est maman. Maman a torturé na beaucoup nzima la ngai afinga ngai akotala bandoko alobela ngai na ndima kala ngai pona za mukolo ngana ko maîtriser likambo za ndenge mukanya o maîtriser ngote mama mama yo lobela mukanya boye alobela mwana aza eloko te aza voye nengazala mbonga pamba azala tina te la société akotangisa ete soka zimbongo fezaka ya hôpital yazelaka kaka ndakende hôpital mpo mwana alobaki kalika songa na classe lokwa mikolo ayoki mwa bien mama elobeli mama na ngai mama okonzima te nayebi te nzambe na ngai eza babelaka te mama na ngai ya mukanya eleki omaka komofinga mwana ya koloba na mwana aza utile na société mwana oyo aboti aza eloko te il faut akufa na ye akufa na ye alembi seka yebi balade mwana abelaka seka omala yebi yango omaka fingi mwana mama omaka lobi andimi kuta azala na ye bongo azala na mwana teke azala na mwana lokola mukanya abi ata nabimisi mbongo ata klase yango okei okufa nokala mingi te ya yebi liwa ya mwana wana ke akokufa nokobika bo kolela te mama kolela te kolela te motema ezozoka obombi mwana nef mwana libumu oboti mwana wana lelo soki azobela chaque chose à son temps nzambe oka na bondelaka butu moyo akokangola koko na ngai mama pardon kolela na yo te ezala na kimia nzambe akokangola kwa kolelisanga te ko Ange tika kosala boye ko bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus. Ozali oyo ngana luka kala na kokila na losambo yo makasi na ngai mapolongo ekomanga mwindo. Maman, j'ai besoin de vous parler, s'il vous plaît. Est-ce que moi je te fouille? Tu as besoin de me parler, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai besoin de voir mon père. Na linga Kevin Sidney na vana papa oya botanga boya sola na maman. Depuis quand ton père te manque? Beaucoup de jours.
depuis ma naissance, il me manque énormément. Attends, je ne suis pas en train de blaguer là. Maman, je suis très sérieux. Maman, moi je suis pas en train de blaguer, je suis sérieux avec vous, maman. C'est pas la toute première fois qu'il y a besoin de solana papa ou ya botanga Kevin Sidney. Pourquoi? Parce qu'il a un colis. Au colis, cela veut dire quoi? Au colis, qu'est-ce qui a changé? Au colis et après. Tais-toi. Tais-toi. Tu es toujours si que vous avez un papa. Pourquoi tu veux faire semblant? N'est-ce pas que tu es un papa? Je t'ai déjà dit ça? Pourquoi tu veux faire semblant? Pourquoi tu veux faire du mal? Tais-toi. Tais-toi. Mais à Koufa, t'es plus que je ne sais même pas là où il est. Oh putain, maman. Tais-toi avec tes sales mots là. Auprès de qui tu dis un fier. Auprès de qui tu ton camarade. S'il vous plaît. Kevin, nana musala. Nana musala oyo efutela kao minerval. Musala oyo esala kaoza. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises à toi. Dégage de mon chemin. Je bénis l'Éternel que Tiali Souma Konanga Awa. Eza Moussa Nabiso Papa Gesho. Moussa Nabiso Ezali comme Mama Kambu. Il y a peuple de Dieu et pas Nzambe. Alors, nakoki jamais kolemba bino parce que ça Moussa Nanga. Na yele lo kolobana yo ke Nzamba za capable na nyonso. Ce qui te tangi na mokanda Luc chapitre 1er verset 37 bilobi rien n'est possible à Dieu. Et loko mokote cause la impossible pas Nzambe. Oui ko lekela maela bato ko lekela Nzambe te. Alors nani kolobana yo il faut vous avez toujours une persévérance. Et tapo to komi ngana na conviction wana j'ai la foi que Nzambe abandé déjà pour ça la mission na na santé na yo. Et suka ndengo na te parce que ceux qui a bandi akoma na moti na suka. Atuni Ezekiel abi est-ce que mikuwa oikauka et kozonga lisusu na bomo. Ezekiel a répondre Nzambe bi yondo yebi. Et Nzambe a pesa ki ordre. A pesa ki Ezekiel sa accès et a pesa ki ordre na mikuwa oikauka ezonga ki lisusu. Na bomo lataki misuni ezwaki mai na makila soki mikuwa oikauka papa ezusu suvi bomo santé ya mutu aza envie. Ceux qui Lazare a pour là qui 4 jours, Zamba ko se puisaye. Pourquoi pas santé na la restaurer? Zamba za capable na nyonso. Akozungi sa eloko ne loko ne sekana. Ah mote mama. Mama boni. Abe boye tata na ngai nazaki kosaka mosaka na kuko. Ah. Na yo ka be mungongo. Cuisine. Cuisine. Ah c'est bien. Oui. Après naza bien nazo solo kaka na ba bien aimé nanga awa et kolobana yeke alembate Nzamba za kosala malembe et nyonso ozala malamu tata ngai omoni ngai mpe na lobaka na tageso be bongo na baka na ye Nzamba za te pardon maman na landio bien te Nzamba za aza te sika esika ma ye jangi Nzamba za déserté oui Nzamba za lozema sika badu logement logement non pesa batavanda te logement amoni soka bojo na ndudate soka bojo rosé sika deja les alliés za logement pona kolozaka pona ndunde mais kumwa ekolati yango na bakana yiti ges zana bo pikiriki ya bukundu ba njoto zana bo pikiriki ya mubani Nzamba rubi yikampiko ya kopesa mila yo sika yo soko za ba bube nana bakana ndenge mama jo yakabo pisa boro ojo aboro pisi boro te mo ojo na ya rite pastel bongo pastel saka makambo te ezani te naibi geso te mama na oza poto kasi soko jo meka okomona pe maman debout congolais. Problème était maman. Maman problème est awa. C'est la copine. Maman problème est awa dans chaque couple ils ont kana makambo et salamaka. Ya pasi.
yango no moni tango basala nzambe bateyaka aloba na couple pour le pire et le meilleur batu mingi ba comprendre en phrase wana te elingi koloba ni na kati ya libala to pe na couple olinga te makambo apasi koya mais mutu aza pembe ndenge la sœur aza wana il faut à soutenir à compatir na mobali na ye kolobi tant vous allez ensemble maman la nanga très bien tant vous allez ensemble et vous allez difficile pour mutoya akabola bango parce que bazu déjà expérience bayebani ba souffrance bayebani na tango ya bisengo ndenge ni ezalaka alors oyo ngana otokoko sala loko yoza moboti ya musuni ngana za moboti ya molimo to soutenir couple au balonga maman ko tukate utami mususu pozana samba ebine mobali mama ojo mekaka nano mama oke musika mingi baza mikolo ba ya ezana makambo bakoma be oto dira njamba bakite to dira be na libala bongo soko mama to yebite kasi tango bojo mekaka na solo na bango hein wana to ko njoto to ko te mama zamba pambolo na yebi souci na ozana souci ya bana na bana maman c'est vous allez bien. Ok, merci beaucoup maman. Merci tata. À l'église pe na ko inviter mon souci pour y en église vous allez bien. Ndenge na yembaka. Ah bon? Maman. To yeira ko yembera njambe moko nchina biso. Oh yembera njambe na bika mwa moko nchina lola. Na sali ndumba na jirifuta te moko nchina lola. Oh biso to yeira. To yeira ko yembera njambe moko nchina lola. Gloire à Dieu. Anjoto yo. Batera yango njoto nanga yoyo. Ejali njoto ya nzambe. Otika bali ye ekokola. Tu es disparu dans la nature comme ça. Après combien d'années encore? Disparu dans la nature. Bien. Tu es toute belle, hein? T'as pas changé, hein? Tu gardes toujours ta beauté de la jeunesse. Oui, je garde toujours ma beauté. Comment va ta femme? Non, toi aussi. Moi aussi, quoi? Ben, on n'est pas venu ici pour ça. On n'est pas venu ici pour ça, mais toi, tu m'avais abandonné. Tu as décidé de me laisser pour ta femme. Tu as épousé une autre. Ben écoute, c'est le passé, ça c'est le passé. Tu en connais aussi des réalités. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et toi? Tu sais des raisons. Hein? Je ne sais pas qui est au fond de soi, ton nommé cela le passé. Pour quelle finalité? Parlons du présent, non? Voilà. Qu'est-ce que c'est ta bien meilleur si on parle aussi des autres. Je suis là avec mon garçon et tout. Avec ton garçon comment? J'ai un garçon. Oh. Toi, tu es un garçon? J'ai un garçon de 14 ans. C'est vrai ça? Et comme je n'avais pas voulu déranger les autres, je n'ai pas voulu déranger les nouveaux mariés, je suis parti. Gita, c'est-à-dire quoi je suis parti? Explique-moi un peu. Je suis tellement clair, je t'explique tellement bien. Apparemment, tu refuses de m'écouter ou de me croire. Tu es tellement clair, tu es parti avec... tu n'as pas voulu déranger les nouveaux mariés, et puis tu gardes un enfant. Donc, tu as bien compris. J'ai ton petit garçon de 14 ans. Gita, tu es mon enfant. C'est vrai ça. J'ai l'air de quelqu'un qui voulait vous faire. Donc, j'étais déjà enceinte de 3 mois. Non, bon, annoncé yo. Yo peut de ton côté, comment est-ce que tu veux épouser Bolingona yo et tout et tout. Nasani. Nero gâcher loko na bongi city. Na yo baby solo libala na yo. Et puis tu sais ça. On va ni no karabo vraiment. Nasani. Qui nangai
Je continue à avec mes affaires, avec tout ce que je fais, avec mon garçon. Non, on le comprend. Moi, je ne suis pas une mère incapable. Je paye les frais scolaires de mon enfant et tout. Non, le comprend. Parce que je n'avais même pas l'intention. Seulement toi, le bala qui m'a mis au mi pendana. Donc ce que tu as été ménagé va péter. Comment on dit? Donc un enfant sans papa. Et là moi je suis tout pour lui. Je suis sa maman, je suis son papa et tout. Franchement mon enfant n'a pas vraiment besoin de toi. Je dois voir mon enfant. Je dois voir mon fils. Je dois voir mon fils. Je te dis. Tu ne peux même pas t'énerver parce que son émission, c'est parce que je veux qu'il y ait au moins moi. Non, je ne suis pas énervé, mais je dois voir mon fils. Mais calme-toi, tu veux il faut voir mon aïe. Oui. Oui, ça m'a killé nanga. Yayo. Naboilo le babita les solo qui non abandonné un enfant quelque part au moment où je ne savais même pas que Yobota ou qu'il n'a la Zeminanga. Oh, Zita. Oui, tu as quand même abandonné l'enfant. Nanga Mobali. Moi non yanga, ya Mobali. C'est pas possible. Dis-moi un peu. Il me rassemble. C'est vrai. C'est vrai, il me ressemble. Essaye tout de voir et puis tu vas apprécier. Oh là, oh là, oh là. Mais il a beaucoup de critiques, il a beaucoup de choses. Il est maladif? Comment ça va? En bonne santé. Mais pourquoi mon enfant peut être maladif? C'est quoi ça? On t'a dit qu'il ne mange pas bien ou quoi? Non, il n'est pas maladif. Non, pas du tout. C'est un enfant bien normal et tout, il va à l'école. Zita, il faut mon amour. Oui, il faut mon amour. Il faut mon amour. On en a payé sa affection. Il y a papa. Mais qui ici? On ne sait pas voir ici. Non, non, moi j'ai des bourses au marché. Je t'avais dit non. Quelque chose juste pour la... J'ai à faire, j'ai tellement à faire. Je crois que je vais te laisser. On se voit le soir. Non, pas ce soir, on s'appelle seulement dans la semaine. Peut-être on pourra nous revoir le week-end avec l'enfant. Ah, c'est très content de te revoir encore. On fait comme ça, on s'appelle. On s'appelle. Oh là là. Olapinda ina kombo na yo okotika biso soki mokete mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili. Bonsoir. Bonsoir. Yo il se va na ndako na nga. Puisque na ndako na nga yo ça va vendre. Zela na le regarder moko moko. Ndumbo. Ndumba nenga? Ouais, oui, yo. Ko chata le bati wana ndako na nga. Attention tu es chez moi. Mia. Mais yo bossa l'association kana. Na lo c'est chez moi na lo ba. Na puisque te. Kovana. Patoma, tu sais yo mbete batu woni na mpe fifi. Bokoma se bovandi boyo aussi moi sina nga bokende ko salisa ki nduma ne mama na bino. Mama na yo atinda yo. Comme ça, et les Canadiens, on s'est invité. Et les Canadiens, on va gérer au sol, il y a Mickey, au sol, il va gérer au bimisier, beaucoup de ça, on va aller moi, salir ma ramnaye, aya songelina. Yo le au moins qu'il a gagné le lot. Ah, tu as un sapi bout. Ok, on va manquer pas trop. Franchement, on va manquer pas trop. Les qui n'a eu, maman, on va payer ça. Maman, on va payer ça. Ndumba. Yo le sang ça. On l'a qui sont. Non, respectez pourquoi ça nous va. Nenga bota bino ki ndumba. Atinda bino mo sa kwasi. Yo. Nini?
mais non, bête. On s'engage. Non, bête, on a mis son bête. T'es plus qu'au monde. Non, pour bête, plus que au monde. Au monde. Eh, Nzambe, bah ça ngela. Zana biso. Biso hein. Ba bon so na mobile, te menga na mobile. Non, bête, yo so mi. Yo bête. Nana ndako bête na. Na poko ndako na. Poko pesi mo balakisi mo sana nzaki ndumba. Lobi nga mo na fana mo sana na rebanke ke mo sana ba ndiki. Yo lobi ndemsa ni. Puisque au moins tricher. Na yebso na butu. Na yebso côté. Les gens vont se tricher c'est aux autres. Oui. Bon mon lo no sala. Lo ka bino bo sangila na. Bo yeba ngana. Yo. De King. Ala Rajabu Anstelinia. Maman Abeda shuna salelo ninye. Oyo ngaka. Na ye melonze ndo ninyango. Opo sepela. Na komata job na kufa na maboko no polela. Soki pe okolelanga, elanga Soki pe okobomanga, bomanga Soki pe okobomanga. Omari o nga na bala. Omari o mobali na nga ya jeunesse, mobali na nga o nga na yeba. Nazo reconnaître les sous-soutis. Non reconnaître les sous-soutis. Quand on s'est marié, to balani pour le meilleur et pour le pur. Le pire, ils ont toujours vivre dans la santé à moi. Au mari, nous avons dit que na bota mukanya langa aza la maladie. Non. Non, même pas. Na lotango ata mukolo monte bakomi emilie baza lisusu vraiment na valeur moko te mpona santa mukanya. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Maloba minene ozo binisela mukanya pourquoi lobeli mwana biloko oyo ekoka mwana misala mabe o mari Omar ozo lobake ayi bien komitina niveau ya koyisa bakarine kisungu ke mwana oyo bota aza utile te mwana na yo moko mari moko vraiment soki eza na mbeto hôpital te utilité nezali Omari kanza mwana nani ngabela kaye moko sepelaka koza malade. Yo kanza ngade na sepela tona dépenser mbongo. Mbongo c'est quoi? Mbongo mutaluka mbongo mari. Mbongo c'est quoi? Oui. Mbongo eza solution. Okoki ko négliger mwana to okomprendre mwana maloba mabe. Pourquoi le bela mwana maloba? Yete mutako anako komata mbongo na osala pona kene ko investir ngona na boka ngona ba pito. Ma olie nini? Basali onini yango. Oyo yo komi kolobela mwana makambo moko boye oyo doki olobane moyen nga na pendre yo na diembika o ezate yo moko mizwa mi diembika comprendre on comprend mais l'essentiel nga accepte ce qui fait okomi boye nini mwana na yo o bana benga ton c'est l'amour ton c'est l'amour photocopie na yo dès dans kanza. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Lobata nangani ngobimisa no ba maloba no ba be ya minene e kota kangai. Mais quoi il sa mwana te na sina lobby yango, ça va rien changer. Attends les bisi en deux qui lobby anti. Il y a te bon atata za maladie. Aso il y a te pona oyo yo bimisela ki ye. Ngaka no bimisa mo, ngaka no meme na hôpital. Ngaka. Siko bimisa ka simbongo kwani. Pona tika na yo kasi. Tika na yo na kobelela ta ba konza mboka oyo na koleka ta na ba TV na kobelela na kosenga ta bato ba poto ba kosunga ngai nano salango bete na moni na ina banda poso na bengi lelo ta mama bizi mondele na yebisi eta ya mukanya ne crois pas que mama na otika nga mwana na nga kufa soko yebisi lelo aso ngo ayoki azamba liboso yo kasa memba leso otinda
ya mami sa tia olemba za osalaka yango mpo eza devoir na yo et puis okosalaka yango kaka nga na kokoma manzaki te mpo na yo ye mpe ndeko na wana mama Biz Mondela kosalaka yango te mpo eza devoir akoyede une fois mais olemba akolemba te soki bakosala yango na contre kia parce que baomoni ke yo tata ya mwana oza en vie yango wana biso lelo yo oza te bakotikanga na bana nanga totelengana te nanyokwama te nasi nayebisi mokanya baverité nyonso aza inutile na société eza vérité eza kuna misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe Papa Guy nasina lembi nakomi déçu nayebi soki ba comportement moko boye Omar azo affiché pa ya mwana papa nayebi yo tina niveau alobaka na mwana ke aza vaurien aza inutile na société oyebi je croyais que banda osuka ke epa na nga moko Omar akomi tina niveau abengi rythme yabu mosa papa Blaise Mayabu pona koyebisa kara banki ke mwana wana asilisi mbongo nyonso yaza suna eloko te pona mwana nga nazo mwana na place mosusu te nga nayiba mwana na place mosusu te Guy nzambe alola oyo azomona biso na likolo banda nakutana na Omar na vi na nga même na fiançailles même dans les mariages natikala kotricher Omari ata mokolo moko te azo torturer nga na niveau impossible au lieu que a torturer katanga je suis sa femme je peux supporter je peux pleurer dans la chambre et les kanango mais azo torturer tina mwana oyo aza malade soko vandi oki makambo o Omar abimisela mwana tu peux pas supporter papa Guy s'il te plaît Sunganga papa non ya okufa je risque ya kokufa parce que déjà ba tension nanga e komi ko mata tension nanga za sous stable te likolo comportement ya Omar likolo comportement ya Omar akokuta mwana Omar azusana biloko mwana oli abwaki je te dis abi aza hypocrite lelo azu ya petit wapi ndenge kaka bela liaka te il faut pas liaka pe donc na que kofinga mwana 10 matin au soir hein papa Guy je sais pas so là non camarade non parce que na commis dessus na niveau impossible na zo ebate na koki ko sola susu nani likambo yo nani na koki ko yisa makambo parce que ça me dépasse papa Guy mwana komika kolela mwana za suyete Omar azonga détruit vraiment foyer au totongi yango na pasi non maman atina il faut que mwana aza akota na classe te ye faut mbongo azo sala faut que ndaka na hôpital naza dépassé puisque biloko zo bisangai je ne pense pas que c'est mon ami Omar, mon ami de force. Omar, il ne parlait pas. Omar, il ne parlait pas. Si tu poses la question, et pas il y a Fifi Lelo, à Paris. Au Cameroun, Pichunda qui est à Manchester. Au Cameroun. Comment est-ce que Omar il peut refuser sa fille puisqu'elle est maladive? Je ne trouve pas pourquoi.
Mais n'a besoin, maman, en jouer, mais ça m'a il y a quelque chose qui peut être, que tu peux cacher, puisque au moins, Omar, il peut raison au plus ses amis. Et il est fatigué du fait que, bon, Papa dit, Azan a raison. Mais façon, on me mélange ma bé. Tant où il y a Azo Sinika. Moi, na ye. Et ça, tu as un bota qui moi na mutu susu ou bien na tricha qui est n'enga na suna boti moi na wana. Ça peut arriver. Nga na boti moi na ye. Ba avant to bala na fiancé na biso. Ou sangue na biso et ça qui correct. J'aimerais te dire ceci. Que nous avons engagé une discussion non maritée. Laisse-le faire tout ce qu'il peut faire. Dieu est là. Ouais, tika ya salawa di mosala. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de lui parler. Ce qui n'aille moko, Omar il ne sait pas m'écouter. Je vais associer d'autres personnes et on va essayer de le convaincre à changer. Il doit quand même amender son comportement. C'est pas normal. Il faut poser la question à Pichunda qui à Manchester. Toso Solona Fifi Lelo na Paris. Omar est complètement changé. Omar il ne parlait pas. Ah ben je comprends rien. Bon, on a quoi nous a quelques discussion en marité. Ce qui Omar il ne sait pas m'écouter moi. Je pense que n'a pas associé Batou Moussous. Nous allons calme. Sois vraiment calme. Et maman Ange. Moi c'est t'as on s'anguisse là hier. On s'anguisse ouais. Ah moi c'est pas. Il y a aussi mon téléphone là. Tu va marcher là même c'est là. Ah bah marcher où tu vas marcher là. On est là sur le coup pendant côté. Je vous suis sur téléphone là mon Simba. Non, comment on compte ça pour qui Mickey. Yo, pesa. Eh, ta mono. Ah mais gana. Là. Que ose c'est quoi? Que ose. Yaka, ça. Eh, ngante. Na tu sanki no. Zoma na yesi kala. Akoma pa mama na pamote. Na kamisa kyo. Yonde no za la kyo so ya so. Apeso mi ça c'est quoi? Akoma pa mama. Priska. Moi c'est moi ne pas. Na bo même comme ça ndako. Ai mama. Kipela bo, aba kuté demba. opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe o. Pourquoi tu peux arriver à faire ça? Marie, pourquoi tu peux arriver à répandre des salades à ta propre fille? Comment tu peux la traiter de bonne à rien? Et je suis passé par chez toi, ta femme très abattue. Comment ça, mon frère? Tu connais la cause de cette maladie ou quoi? Tu en es l'auteur ou quoi? Dis-moi un peu. Cette enfant, bien qu'elle soit maladive, qui persiste, mais elle est très utile à la société, hein? Détrompe-toi. Elle n'est pas une morte. Mon frère, qu'est-ce qui te manque à garder silence? Et tu ne peux pas savoir que le seul espoir de cet enfant, c'est vous, ses parents. Et quand toi, son père, tu poses des actes comme ça, quel genre d'agissement, sans ménagement, mon frère? Moi, je suis contre ça. Je regrette, je ne te reconnais plus, Omar. Qu'est-ce qui se passe? Guy, peut-être parce que tu ne vis pas ça. Oh là là. Je t'ai dit, si au moins tu vivais, pas problème, ils ont passé dans le nanga, je ne pense pas que moi, j'ai un discours. Ça, je te dis. Ce n'est pas le même problème qui persiste. Je préfère encore garder cet argent-là. Oh, il y a aussi un qui est dans mon cours. Je sais que demain, après-demain, elle tombera encore malade. On a préparé déjà combien je vais payer à l'hôpital. Ça, c'est clair, mon frère. Mais arrête ça, Omar. Arrête ça. Tu délires ou quoi? Hein? Une unique fille que tu as. Et c'est pourquoi je me prépare pour la garder toujours en vie. Ça, c'est vrai. Je préfère garder cet argent comme je sais une seule fille. Dis-moi un peu, Omar. Non, regardons dans le jeu. Quand elle tombera malade, mon cher, oh là là. Tu doutes de la paternité de cet enfant, quoi? Tu doutes? Tu penses que si j'ai douté de ça, Guy, n'engana zotanga économiser dans ce baquet. Mais quel moustique topique, mon frère?
Gezo omoni kisasa mikolo eza mamu te. Tango yebi te ojo okende esika tozobenga ina koloba na mama te mama ngai na keibo kasi najo mwana ya be okay ntango mosusu tomona ni te soko ngai na keija ndo yo za te najongi boye okokota tango mosusu na bangonga maoko boye ojo okende ka mama la séance ka ba prière ba séminaire mozaki organisé yango frère qui dure 4 jours ndomona okina mukaka copine de lumangai soki na nzambe te puis ezosanga mpe bien akinaka kose défoule pre ya nzambe nga na yebi bible elobi ndenge david aloba na livre ya psaume azalaka na esengo so babisi kende na ndako ya nzambe liloba wana ngai nalingaka yango mingi mpo ofrère patrice ngoi mosoko ateyaka biso mingi nazalaka na esengo ntango balobaka na ngai kende na ndako ya nzambe te kende na bare na bato ya babar wana na moi au préfet na ke ngona comme c'est réfugié kasi bongi koloba te bongi koloba mpo okomona te siko ke na yebite lokani buket yango yakomi kokenda ka okomona na koya ko jwa lokani mona mozo yakomi te kotambisa ka ye amoni bongo na za moto te na za moto te ye na ngai référence na biso église. Tu en as marre, dis-moi. Tu es prêt à jeter cet enfant? Attends de parler. Je suis responsable. Hein? Assumer responsabilité. Mais qu'est-ce que tu sais? Écoute mon cher, je sens que tu es en train de précipiter la mort de l'enfant. Donc tu en as marre de payer ses soins et tu veux maintenant qu'elle meure précipitamment, c'est ça? Je serai contre toi, mon frère. De payer ses frais je serai fif. Non. Au moment où elle va tomber encore malade. Donc tu préconises la mort ou quoi? Le seul espoir qu'il a, c'est vous, ses parents. Je venais de te dire tantôt, si c'était le cas, Mélina Sonia Kaiti. Et je te le répète encore, je préfère garder cet argent pour ses soins médicaux au lieu d'aller gaspiller ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire à l'enfant. Je préfère, au lieu de la répondre comme ça, lui dire tout simplement que je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'elle est responsable de sa propre maladie? Et qui est responsable? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est responsable? Mais c'est la souveraineté de Dieu. Eh bien voilà. Hein, mon cher? En tout cas, ne répète plus ça. Ça n'est pas de ton niveau. Ça te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas, mon frère. Et moi, je regrette éperdument. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça dire à l'enfant comme ça? Et le coup là, moi aussi, de oya yebi luban jambe. Pesa mona moke. Mona moke. Mais à s'accrocher là. Kaki mana luban jambe. Ce qui est bien en elle, c'est ça. Omoni ba maman Nicole Bissisa. Ndingi bazana na bata pasteur Félicien Yoko. Moi aussi azala luban jambe. Moba luban jambe. Bana nyoso oyo kuna David oyo kuna Goliath oyo kuna Job etaka muziki oyo kuna za synthétique ojo mona bana bakokola sika banjambe oyebi kama na kende États-Unis Eric Serchine Nemsi na mo Eric asiki ayebi ati motamobu ngana si benga mama tuna ina changer ya yebi yo mutankaso Kau ndengo zaki wana na ba trésor mbambi Eric akamio boni Fabien fenda la via en France ina bande na mtu wa Nora bangonya sana France mama bongonde za mama défini dans Kenya mama na bango kina mpoto te et mama za il homme d'affaires il dans Kenya kana Kenya ya josa kama kambo na yena bava yaziti bongo mama yo sikakenda kana yo bebu amoni ngai ndambe soko na te yo boyendenge okoma na yo na kozaki na ba mama wakasi lukani na yo wana ilungba okoma mpenja ulati mpenja njoto ya bafa ya Chris wana za mama mokile futi bisote babakate na sali nyozo na tuyera kote mokonji na sali ndumba na jiriputa te na ibibira ko na jiriputa te Concept Touch TV, 2 fois T. Mkolo ezabiso. Mkolo ezabiso. Boulot penande vandi makambu awa quoi. Ponga na lekara awa, papa chéri lekara awa, makambu to papa chéri lekara awa. Bon ça la boulon mais beaucoup magité.
Moi libuka ya mobola etambola mo banda ko belé libuka mo konzi ya moi ya patron ya kana kata lupango bimaka te poso bimi sentinelle pe alongo musala biso makanisa kitoko to bomba rango makamba beto sala rango to yebi yango ozana ba activité na yo commerciale ya ka to lekisa yango to ko lebelango mukile koyeba to ko sala mbongo musicien poko sa ko ya chanter koyemba trop kikoso ou mela trop te bité so sala ni ce qui savent to yemba ya kawa les kabaye ba yemba palola salatu et bel ba sala succès guya montre et guya seconde ay banarate na montre guya banara ya minute na air 15 et 20 minutes 15 et 20 minutes 30 secondes sum d'appel sur ça bon ça va montre ah wande masoleza concept touch tv ponga na le kaka wiyo le kaka ah to pitcher to soigner sur les bandes na suka to yamba yo moni ko bela sketch bakota na kanda mnanda kunena suka na ba yamba naka kobanga no polémique ne sauter ya bien ya reçoit na te ya ko manquer ba tout concept touch tv concept à solo yango tout est on na tv ya to benga concept touch tv voilà quoi. Alléluia Hosanna yondozana makoki ya kolonga liwani mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe o. Na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bibebo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe o mosusu te yo nde nzambe nanga bien-aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe tia elikia na yo epa na yesu. Nash on the beat. Isolé, je suis isolé. 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 Isolé. Je vais être isolé, reste auprès de toi. Combien de fois je suis tombé dans le fond de ceux qui m'entouraient. Plusieurs étaient là, avec eux je péchais. Plusieurs étaient là, avec eux je m'abusais. Auprès de toi je me retrouve, je me trouve dans mon poste. En toi mon Seigneur je retrouve ma force. Je détourne le monde, je tourne vers toi. Car auprès de toi, tout est sous contrôle. Isolé, je suis isolé. 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 Isolé. S'il te plaît Jésus, aide-moi Seigneur. Je veux pas retomber dans le péché. Ceux qui m'entouraient veulent me voir échouer. Qu'importe l'on tempête ou quand je veux pas me laisser m'en aller. Car le monde faut m'offenser. Jésus vient de France. Isolé, je suis isolé. 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 Isolé. Car tu me fais du bien, tu me donnes le bien. Tu as réussi à lever tout le lien. Je suis isolé, je suis libéré. Aka Jésus, wa.
isolé, isolé, je suis isolé, isolé, je suis isolé, isolé, je suis isolé.